bakoloba ndenge ya kombato ndengo yo tokobola lambola mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge na mboka Beto tokoza ndenge ya maloro baibate tokoza ndenge na mboka tokoza ndenge na mboka botinga bokanya makasi ba beke me bakuluna ba député ba bunga na assemblée nationale botinga ba wabilu felutoni palais du peuple ezaki place au bato maele ba osanga na baluka solution mboka na lelo komi terrain ya kuluna mabete ya turo to zwa bino 2023 makambo 5 mètres à câble pour courir pela. Les mêmes personnes qui ont 21 000 aujourd'hui vont revenir en 2023. Ce qui en 2023, tu bengani bango te na parlement. Tu subir bango ti 2028. Yahweh, Yahweh, batela mi Congo. Yahweh, Yahweh. Banda sena jantotela na bomba pena. Oyebi peuple congolais, kozala lisusu zoba te. Soki eza na bato basakana na biso na Congo, soki eza na bato bazwa biso babolole, eza badepite basakani na peuple congolais makasi. Bade na mboko toza na badepite te, na mboko toza na badepite. À partir à l'élo, peuple congolais, congolaise, bisika nyonso boza 2023 élection yangoyo, qu'on vote député, bi vote te. Ba député ba koma ba boss, ba député ba koma ba excellence, député sa molobeli ya peuple,
badepute molobela peuple mais na kati ya palais du peuple awa badepute bakoma olala pongi badepute ya masanga kovote te avant voter député ezala mutu aza na base biso toza na babase député ya lingi na commissaire député na base nanga azala na notion ya kokaba badepute bakoma basi mibali ya basi ebele yo député ozoleka na mutuka muto ya pesa yo voix oya na parlement ozotika ya pola mbula mama papa bon voter batuna sentiment te oyebi kala mingi to omona badepute bokoma okosa biso na bapolo tokosala na polo na yo nini polo na yo tia elongi na yo tia ya bana no tia ya mwasi no kovote na sentiment te eza te mpo osali mpo osali biso mpo ya 1 mètre oye tovote yo tokovote yo te avant tovote ifo ozala na projet eza te mpo oyeli biso basoso na bathomson tovote yo omoni basoso na bathomson olingi ya yango pese mwasi na yo bana na yo mobali na yo bafungola bavivre frais congolais fongola misu kovote subi vota te avotinda mutu na parlement na badepute national na badepute provincial azala mutu aza na art de parler azala mutu aza na motema ya malamu badepute alomona bakabaka te badepute ozomona bakabaka te kopesa esusu mutu chance bipesa pesa te tala tokelemela bango tur oyo bobimisa mbongo na suka bokolela boloba te o eseni ekati biso peuple kovote su bivota te badepute lokuta na parlement bozolala bosalaka eloko te olobelaka peuple te toboyi baja bapolo tur oyo toboyi baja bapolo toboyi baja ya basikre avant koma depute totala na obasi na yo neti nga naza badepute wakaishi ya Goma na waza tulishakuwa na experience ya materia ya election ya vote kwa chonjo miaka 5 ya kukosa mai kwa venye bataanza leta samai leo kupate mai habure wema miaka 5 ya kukosa transport kutembea kwa batakia na mitugari mkamate transport ya habure leo wema gani chakula bataileta sa leo wema gani wanakia tafuta ingine miaka 5 baende tena muviva sisi tubakia tunateseka kukura bugari na mpepeyo. Ceux qui botali bien bato baza na politique lelo bakomi wana ndenge nini totala bien misusu soit pour papa zalaka politicien bamoni ndenge papa sakana na mbongo pe à l'état ezala na pouvoir ezala na opposition c'est pareil c'est des gens qui collaboraient qui étaient dans la même scène. Alors soit elengi wana amoni papa ninga manipulaka ba dollar politicien yepa linga manipule ba dollar non wana ikozwa bambule bele alors tikana ke na politique na investir na politique ande ba investissaka da business. Salut. Les Congolais ont besoin de toi, papa. Hein? Moi, papa, les Congolais. Salut encore. Comme ça, en 2024, on aura une autre race de politique à l'Assemblée nationale. Il peut remplacer Papa Naï. Une façon de faire. Nous sommes bien la commune politique pour Nanini. Parce que nous sommes la pénalité. Nous avons profession, nous avons emploi, nous avons chômeur. Alors, non. Chômage politique, bon, facile les alliés. Si on a une politique, on a des permettre de vivre. Et comme on a battu, on a battu la politique. Pour ceux qui ont longué, on a fait un côté. A coller sa moi na bana pété yango moni bana pété yango moni batwana ba pasaka d'un régime à un autre bazalaki na Mobutu bazungi pa Kabila bazungi pa Tshisekedi misusu pe bazoze la Fayoul. Vous comprenez? Donc c'est cette génération là balingi kotika bilengen zelate parce que justement c'est les chômeurs ba misusu ba na politique parce que batali mais nazana moi affaire na ngamoko boy mais ceux qui na tiango na bongo na politique on dirait business et ko boté na fois 10 pour nous jouer comme bazoza ba millions bazoza ba millions
se na bientôt te là.